Salut. Je pense que bandeko boza kolanda naza direct. Lelo bino moko bomoni titre eza wana. Rando. Ya. Donc nazo kotala nano po émission ebandi lelo tozolobela bonjour nano. Ezanga Sirène Ndona. Naza na chaîne na ngai YouTube Sirène Ndona, bosabone na Sirène Ndona po boyeba évolution makambo ezoleka na réseaux sociaux, ezala na Facebook, ezala na YouTube nga naza wana mpona kopesa bino makambo songi ekuta kosa. Donc na osala kichonge mo ya kitoko mpona osala makambo ya Facebook na yo obetela bino yango bien. Donc bako bani bayeba évolution makambo toza mikolo obi na makambo ya pasta. Bapasta baye mabe mitakala bapasta lelo oyo ezali na kita toyokaka Sirène pardon naza Sirène Ndona yebi aza ndoyi nanga Sirène la sexy mami wata azalaki nayebi te copine ya bapaster to ndenge bazalaki na relation nazo comprendre te mais c'est qui vrai aza na mitakala bango ye mama wana alobi alingi apede yango na réseaux sociaux. Nga nazosenga na nzambe na bolongo na se asala bongo te bandeko nzambe na se napekisaki ye nasololaki na ye ye alobi bapaster basi bapesaki ye aza nango rando eza rando ye aotika bango komi mpe akoma baeglise na bango ebebakaka eyinda kaka aza pe na mitakala paster moko te ebele nzambe na nga likambo nini yo Sirène mami wato olingi oyo opanza église ya nzambe pourquoi ça? Donc yango wana toza na live awa bozela naza pe kofungola koto entre temps mpona kopartage makambo nyonso nazozongela bino tout de suite naza wana nanu juste petit moment ka ndenge ezalaka totala na moni ya rando eza ya koyinda eza ya koyinda lelo eza ya koyinda église ya nzambe naza kosala émission mpona kosauve ba âme ya église ya nzambe eza menacé na mwana mwasi oyo babengi na nkombo ya Sirène la sexy alingi aboma église ya nzambe parce que ye Salut Jérémy Mbui ya topesa na bato ya Salut Jérémy Mbui na moni yo donc makambo eza boza na bongama mpo lelo nde topanza teke balobaka ngo nde topanza dans liboke na biso to explike yango kitoko qu'est-ce qui se passe nga naza na mpona komemela bino banews oyo ezokoyinda na Facebook nga naza na Sirène naza youtubeuse awa mpona kosala kaka songi te mais mpona explike mokili eza bato komi na niveau moko ya kita oyokaka opesi mbwambwa boye Sirène la sexy mama olingi osala biso nini mitakala esi ebimi ya mitakala tolembi makambo ya publication ya mitakala na communauté Sirène la sexy abina ngomoni te sikoyo ya tuko Sirène la sexy alingi kolakisa ya bapasta alingi kotindela biso nde ya bapasta bandeko nzambe na ngai tozokokende wapi sikoyo Sirène la sexy yango na banda bino analyse makambo yango ndenge ebandaki mpo bocomprendre il s'agit de quoi, il s'agit de qui bokansaka nga nazoloba bilobela franchement nazoloba makambo eza na nzela na explike bino bandeko
Cyril la sexy azali fille moko aza mutu ya réseaux sociaux aza so pende star ya Facebook nde mibengaka ye asali sexy azosala neti ndumba na ye ndenge natangi na bapage na ye azosala neti ndumba na ye azosala neti ndumba na ye ndenge namoni na bapage na ye alalaka na mbala Facebook aza moto ya ndumba aza na mwana mabe aza mwasi mabe atia produit atela bafoto ni kutu na olakisa bino po telefone mosusu ozosala misimo te naza bafoto batindela yenga bandeko ozokompona explike bino rando makambo place ezali Cyril la sexy wana bonjour ndeko na biso Cyril la sexy wana aza ndumba oyokaka ndumba aza pe su ndoki basali lisanga ya bango ndoki basalela mibali ya Facebook bakisi basalela mibali ya Facebook ndoki mpo mibali ya Facebook balinga bango bake kosibana na bango makambo nazoyebisa bino eza ya koyinda donc baoyo bakokati eza buzz eya buzz te naza wana naza nazwi sujet ya kokangi Cyril la sexy wana mami wata nzambe ye azoloba so mpe nde nzambe abengani soki nzambe ya Facebook soki nini soki mpe nzambe ya la sexy soki nzambe ya motakala so aza bakombo mo ya bandoki bamama Cyril la sexy wana ake relation amoureuse na bapaster bakamati mitakala na ye bapesi Cyril la sexy mama Samantha koloba lol te po eza ya koyinda awa Cyril la sexy aza na bafoto ya mitakala ya bapaster alingi abalanse yango na réseaux sociaux nga naza awa mpe komona nga Cyril ndona nasengi pardon na bimando oyi kosala boye te toza koboya makambo ya mitakala na communauté nasengi Cyril la sexy pardon soki yo Cyril mami wata la metiola naza kutu na bafoto na ye awa me lokola ezosalela telefone mosusu moye nalakisa eza te prochainement na kolakisa Cyril la sexy aza na mitakala ya basali ya nzambe na bino mpe basali ya nzambe bandaki ndenge nini bokende kopesa Cyril la sexy wana mitakala mpo nga lelo Cyril ndo naya kolobela bino makambo ezali basali ya nzambe botika kokisa eglize ya nzambe soni bomoni lelo boza na chantage bino moko bokweleli chantage oyo envoyé du diable Cyril la sexy wana aza envoyé du diable aza kosaki ndumba na Facebook boleki na nzela na ye mpo na nini boke kosala amour na ye na batelefone aza na bavideo na ndenge boke kosala amour boza bino mo boza komisepelisa eza scandale bana nzambe eza somo ye moko alobi nga na kobalanse nga Cyril la sexy nazososiete aza na nga rando aza mwana mabe aza mopeto azokisa basi soni nga kutu nazolingi ata moke te yango wana naza koloba boye Cyril la sexy efase ka bavideo wana nyonso makambo esila abi ya koefase te ye rando tie uniforme na bapaster soki bawela ye nini soki mpe bafutaki ye mboni te soki basibana ye na ye soki mpe basiba ye bafuti ete bakimi na mboso nayebi te naseka no basali ye amour so batiki ye nde bafuti ye mboni te so nde nayebi te bandeko bapaster nzambe na biso yokanga mawa eglize ya nzambe eza menase na kosuka wapi mwana mwasi o Cyril la sexy alingi apibie mitakala aza na ngo ebele aza na mitakala ebele na bakombo ya baeglize na bango na bakombo ya baeglize na bango Cyril la sexy abe aza kolansa ngo na réseaux sociaux bomona baskandale bapaster ndenge baza kobisimba bango moko na bavideo ndenge bazosala makambo nyonso soki bazosala ngo mpena Cyril la sexy ayenda abombi abimisaka ya bapaster nayebi te bamama eza ya koyinda bandeko eza ya koyinda eyindi makasi eza ya koyinda bandeko na nga Cyril la sexy mama soki ozokolanda nga biso tosambelaka basali ya nzambe omoni bisika bokomi bolungu na bino elingi kobima na miso ya bato tokosambela so wapi tokokende eglize wapi Cyril la sexy azomenase eglize alobi ya kotia nyonso libanda kobapartage lokwa mbula baprofete
oyo ya baeglise badadi bapaster sirel asesi alobi ya kotika taza kopiblie mitakala na bino bandeko na ngai sirel asesi na bondeli pardon na bolingo ya nzambe kosala biso boye te biso communauté tolembi komona mitakala dernièrement toti komona makambo ya mitakala esili nanu te yo lisusu olingi olanse efasi ya mboka ya mama efasi mitakala wana kopiblia yango te siko ebandaki na ondeni na yo sirel asesi oki olingana na bapaster ebanda ndeni sirel asesi na solola ene mpo tozwa mwa koyokana te mpona aza ndumba no d'abord mais nazalaki oblige fale nasolola ne mpona teme mpo nga nazwi teme o nazopekisa ye nde natuni sirel asesi boye nalobi yo ebandaki na ndenge nini abikengo ngala sirel abi ngai mami wata sexy poko mini sexy mami wata to tema kaza ndoki so eza problème na bango abinga nazala ngai na Facebook nazwa mbai na Facebook ba paster bango moko bazoyo drage nga na inbox na nga bakoma mponga nasala bafoto sexy bakoma bafoto na sexy eza kitoko tosibana tolingi yo baoki kozwa so ba rendez-vous soki ndenge nini bapaster bango moko bazala rendez-vous te daya balongo bilamba bazokolakisa bafoto ya bango mitaka na bango abi eza somme basali ya nzambe ya hypocrite bozosalaki bondumba na réseaux sociaux kote eza wapi bibili eza wapi boanga te ngai nazokoexplike ndenge sirel mpo ye aza yango na baécrit ndenge baconversation bapase nyonso aza nango émission oyo nazoloba eza teke nazoyeba te parce que ye aza yango na Facebook nyonso ezali na bainbox nazomona nde papa paster azokoma ye moko ozomona nde papa paster azosenga ye masoko ozomona nde papa paster azosenga alakise motakala ozomona nde papa paster azoloba na ye basibana papa paster soki boke na Facebook na bapage na bango baza makambo eza eyindi communauté toza na problème sirene la section mwana mwasi oyo alinga pibiele biso bapaster na biso basali ya nzambe nana kofukama kaka mpona sambela sirene nzambe esimba motema sirene asesi wana aefase bavideo wana abi abombango mosika po alongolaka otala na Facebook pozote Facebook aza koefasa bapaster bino moko bomoni bino moko boyoki nga namoni na suksi na émission mpo ndenge makambo eza na ngambo oyo ezokopesa mpasi na communauté bino boza basali ya nzambe boza bapate mpona kokonduire biso bapate koma bokokota na babutu oyo eza mosala ya démon ya kolakisa mitaka na bareseau sociaux oyo eza mosala badiabolo eza mosala na bino basali ya nzambe te donc boya basali ya nzambe ya solo te bobombai na nsima ya nzambe mekoto boza yango te donc nakoloba lisusu nini eloko nga na koloba eza kaka ke bosala nzambe na bosolo émission ekomi kosila mpo teme nde ezalaki yango wana nakoloba lisusu nini nayebi te nasala sirene la sesi wana nini mpo ye aza motaka na minitu kaka soki atie pa eleki mbala moko mpe ya bapaster ebele donc mpona kosukisa nalakisa bino bafoto ya sirene la section mpo bomona kenga makambo nazoloba naza koloba ngo mpona kaka ya pamba te nalakisa bino bafoto na ye bino moko komisa bokomona ye bomona avant tosukisa live na biso bino moko bomona makambo eza tozolobela nani mpe eza ndenge nini mpe awa eza ya koyinda sirene la section yango yeyo Jezabel Ndoki aza na misala mabe bato bakisi ozela bomona ye moko po bomona ke ngai sirene ndola naza nanga na makambo te naza koloba kaka makambo namoni kuna na page Facebook na ye makambo namoni kuna donc eza ya koyinda makasi donc bozela kasi nani azolukela bino
naza kolukela bino na miniti oyo bafoto ya sirene mpo bino moko botala mwana mwasi ninga nazolobela bapaster bake kokoya mama oyo ake koseduire bapaster ya bato ye alobi ye azalaki mpe kosala kindumba na ye na mibale ya Facebook na bapaster te ye aboyi kondima bapaster alobi ye azalaki na makambo ya bapaster te aboyi na ye mpe bapaster nde balandi ye basali nyonso ye aboyaki ye azosala kindumba na mbala ya Facebook ata mbala ya Facebook asa mpe mbala ya bato toboyi te yo sirene mami wa toza ndoki franchement nazolakisa mama nazolakisa ye bomona ye ndoki mami wata sirene yo sirene la sexy yo mami wata oza wapi tate azodistraire nga akotisaki ndoki nde namoni te nzela nazomona o kaka oza awa oyo botala réseau sociaux ndenge ebebi baenvoye du diable bakomi ebele bandeko nanga botala mwana mwasi oyo nazokoyebisa bino yeyo sirene ndo nango bandeko yeyo botala sirene ya sexy mami wato akoyiseli biso bapaster na biso yeyo nayebi te soki yango oyo yeyo ta ndenge aza koseka na molimo ya ndoki mami wata Jezabel batindi ya kokwesa eglize yeyo akweseli biso bapaster ebele mwaye totala nde aza koseka yeyo nalakisa bino bafoto na ye misusu mama mokili ekomi na suka yeyo donk ye awa aza nde ndumba na Facebook botala ye wana ndenge aza koseka mosala ne wana azwi bafoto bapaster ebele alobi ye na eglize akosisa na eglize bandeko okindoki te 666 abi ye nde 666 envoye du diable mwasi alisifer nga nazoloba te ye moko akoma ngo na baposte na ye bandeko na kokalme ndenge nini alobi aza na bafoto nyonso aza na bafoto nyonso aye kosisa na bapaster yeyo botala ye botala motu mobimba kindumba azosala na Facebook yeyo bomoni yeyo sirene nango yeyo mami wata botala ndenge aza sexy oyo mobali nyonso okoresiste te lelo ake kokwesela biso bapaster alobi aza na rien à voir avec les pasteurs botala kindumba ya boye bandeko mwana mwasi oyo aza envoye du diable amibenge alobi ye moko aza 666 bandeko ya foto nde mosusu eza wapi dona yango tozo kotala ye sirene yango akamati mpe azwi nga naza sirene ndo na bamama ngai naza mabe te nga nazoteya na ngai bandeko na bareseau sociaux botala na bapublication ne ya soni yeyo botala bamama bino moko lisolo te alobi mibale ya Facebook balobi ke nga naza femme de nuit na bango démon satan botala ateli produit nde produit yeyo tala mipende nyonso eloko ezomonisanga bien te bota ye bomoni aza na mitakala bapaster yeyo bomoni ndenge aza na mitakala bapaster asilisi donc ye alobi akosisa bapaster baza rando yeyo lisusu bandeko ngai nazo kokosa te bino moko botala yeyo tala ndenge atiki mabele polele bozala na longwa oyo po bomona ma bien makambo eza nga nayebi bino bainformation na YouTube po bomona naza moto ya enquête naza moto nazolinga makambo ya kobongisa botala ndenge atie mabele libanda donc tala ndenge Jezabel ndenge azali mami wata franchement botala bomoni ye wana botala ye mpe malamu boye aza na rando na baparti yo mona wapi moto akeza na rando na basali ya nzambe bao bakende kokota makambo ya kosimba na makambo oyo ya mitakala na bapaster eyindi bango kuna botala yeyo awa ta ndenge atiki mabele nyonso mboye nzambe na ngai bazolotisanga bandoto mabe na butu aza ekiri ya bandoki akamati atindeli na bakamara na ye bandoki mama ndoki zoba
maman de Kizo bana albi aza moto ya réseaux sociaux aza camarade ya Sirène la sexueur nalala kaka kolota bango na butu bazomemanga bazoba bamemanga na kindoki nazoboya na bino naza ndokte naza mwana nzambe mpo nazobundisa bango bapedie bapaster te basacharge nanga te oyo Sirène la sexueur rando ekomi na boka basali ya nzambe basali ya nzambe basimi ti toboyi te mais faut kopanda église te alinga panda église yeyo alinga panda église ya nzambe ali aopanza aza 666 bapaster batuna ye te bandeko bino moko bomoni ya makambo ndenge ezali bandeko bino moko bomoni ndenge makambo eza bomoni ndenge bino moko makambo ezali Sirène la sexueur oyo aza ndoki alinga panda église ya nzambe nalakisi mpe bafoto na koloba lisusu nini bino moko bomoni bafoto na ye bomoni bafoto na ye awa donc nde yango wana lisolo toza awa 666 akote biso ya mokili nde Sirène la sexueur 666 Sirène la sexueur oyo albi aolimisa te mitakala ya bapaster ekozala publié bientôt alobi ye aza akotika bango te basali ya nzambe ya lokuta il faut adenonce akoloba na monoko te bavideo na bango ndenge baza kutu kosala mitakala te ndenge baza komisala bango moko bapaster baza mpenza bolumbu ndenge baza komisepelisa bomibali moyena aloba bolumbu na bango nde bazosimba yango bazotiti basilisa eza filme Sirène la sexueur azali déterminé akweyisa église bandeko ngai nazokosambela makambo ya boye ekomela biso te po eza scandale toboye tosi toleli makambo ya mitakala Sirène la sexueur alobi ye azoya nango susu nano esili te ya minene eza mpenza makasi donc yango wana bandeko nga na tiki nanga bino naza nde kolite kopekisa na kosala ndenge nini nayebi te nasala ndenge nini bapaster bino pe okomi kuna ndenge nini bandeko nzambe na ngai donc na kati na nga awa ezalaki nga bongo ya bino la Sirène nduna molobeli ya bamama mpona mwana mwasi oyo Sirène nduna atika bapaster ata basalaki mabe me kopiblie mitakala ya bapaster eza scandale aza kotia na bakombo ya baeglise na bango bapaster bakoleka nzelani mpe bakoperdre bandimi baprofete badadi bapaster ya mikonzi oyo bapaster baza na mbongo oyo bapaster ya minene na biso toyebi aza na mitakala na bango nga nayebi te naloba nini nga nazoloba kaka molobeli naye koexplike situation donc émission esili botika malamu bosabone na chaîne nanga Sirène Ndoma ok bye ciao